Gouverneur de la ville-province à Kinshasa, nous avons un grand marché à Kinshasa, où il souleva qui tolé. Ah, on a un Kinshasa, il y a un patron de Kinshasa. Première question, Gentili Ngobila, Yebisa Bakino Basotala. Est-ce que Zan de Tekami, tout Zan de Tekami? Nous avons fait Kinshasa quand on a marché. Les lundis, tu as fait la visite, donc état de lieu. Mais, nous avons fait le marché. Même si nous avons fait le marché, il y a Kinshasa. Est-ce que Kokangayango est allé à Litomba pour Bakino Msusu Batomboki? Tout ça qui est à Litomba. Maya toilette ezako traverser avenue pe batu bazako teka likolo ya ba maya ba toilette. Est-ce que c'est vraiment normal? Bomoni bino moko ba egundenge za boucher ba valoir eza sous nanité bomoni ba je donne nyonso to za boucher. Topesa quand même gouverneur ya mboka chance à sala musala malamu pour que tant bande ko ba koteka ba ya kozonga bazonga na ba conditions normales. Aussi kiwa les jeunes aussi qui va quoi kizo balobi ote obebi si ville ya commune ya Kinshasa ote ki ba terrain nyonso commune ya Kinshasa aussi. Vous avez qu'on partout dans le monde entier à travers 3W Congo Lisanga Télévision, Topesi Bino Penza, Mbote, Bino Baiki Bozomi, partout dans le monde entier. Tous allez Penza en direct, il y a marché central, il y a ville province à Kinshasa, marché Zando, au Bino Boyebi et Kangama, où t'es déjà mois de janvier, au Penza ba travaux, ils allaient lancer à Wana Zando à Monene, Kangama, encore il y a chef de l'État, il y a numéro 1 de la ville, Gentili Ngobila Kasisenge, Kouebe était Zando au pour bakelango sali bongo 50 ans kasi situation ba maman so ba côté ka azependa situation moko malamu te yango penza nde basengaki bakanga Zando pote basa ba travaux bomoni tokiti awa na mona mboka Timothée le noir kalate gouverneur Ngobila akokita awa pe to sa penza ba travaux ne ko salma to tim no bola depuis to songi bongo na sima. Solo. Il y a 2 mètres carrés. Ça dit, il y a au côté au Kiti pour la mettre en église. Donc, on a rien que nous avons talent sali awa même sur la limite. Donc, on a accès que maille et sûr qu'il a les soutiens normalement. ADT Bopili. Ouais. AG.
boyoka kaka odeur oyo ezopesa na pavillon oyo batekaka bambisi boyoka na odeur basyndicaliste bino banie bambongo otala esaka bambisi ya mai na esaka bozoba odeur bozoba niveau ya odeur wapi ndio la sawa mali ya to la sabino ah nani la vabosi ya usikola bambisa sale sitaba sikola bambisi monta la mingi sana Quelle est la nécessité pendant kata ngo sukola ngo okena ngo na sida na C'est ça le combat. Tous à moins à distance. Toilette, c'est tout qui est. Tu reçois là, tu t'amboles. On a une casse. Ça fait physique. Comment ça dimanche? On les maté. On a tout tambour. Parce que comme elle a dit chaque matin, les commerçants, il faut bailler un mbongo. Il y a plus, on a pas sur la table, puisque les chèques va comme la nuit, basali va besoin d'avoir la table et n'attend pas y va payer 500. Et il faut ah oui combien de toilettes. Pourtant ils avaient passage à Maïta n'était pas bloqué. Donc maï au moins ah on y sauté les actions maï qui tient et que va canadiens qui avenue du commerce. Yango je suis quoi
Petit fleuve. Belge asala ndenge. Yango yo mona ngeza boucher. Qu'est-ce que toza okotisa ye awa so akoti aki obima ntina ye alaki akokota awa aki obima nti kuna obima na wakati kuna na ye akobima ntina wakadingi eza atai na yo ti il y a dans marché Sugoi awa eke boye ebini boye. Mama wana. Noko yango oyo, noko yango oyo. Kuna pe ezali, zakata. D'abord, quand on a un magasin de copie, à diminuer d'abord du même. Oh, mais sa maman a besoin. Déjà, oui. Déjà, oui, oui. Ceux qui me construisent, ils ont construit la tu veux bâtir une maison pour la architecture, il y a ma boutique. Il y a qui compte la binote ancien par rapport à. Attends, il y a un point notre routine de la maison. Yango, des bâtons, moi, je oh, mon colonel. On a profité de représenter Bino, colonel, même ça dans le marché. Hein. Ok. Colonel Dieudonné. Vous avez la colonel dans ce moment. Merci beaucoup, merci. Pose.
Papa. Mokonzi avelaki Kinshasa kanga marché lelo nde toye kosala visite donc état de lieu mais ndenge tokuteli marché même ngai moko mpe epesinga mawa yebisa biso marché ya Kinshasa est-ce que kokanga yango ezalaki na litomba mpo bakinois mosusu batomboki to ezalaki na litomba te? Papa Julien sur yo moko tamso ndenge okoti epesi okanda na bato balekanaka koloba n'importe quoi na télévision bomoni en solo ke mokonzi ya ville soka kangi zando ezaki na litomba munene et puis kokangama nango à chaque fois na rappelaka bato ba mama bango moko babengaki gouverneur ayotala état ya zando atali état ya zando totamboli na ya lobi non nakotika bana na ngai ya Kinshasa bateka na état oyo te yango nomoni azoki mbano oyo lelo totamboli na bino bolimbisa nganga na kotuna bino te na bino na ngai na mokonzi ya ville na ba oyo bazozala contre décision wana boyebisa ngai nani vima lingi ba mama oyo bomona ke ya solomo na mboka Gentini Ngobila Mbaka yende mutalingi population kinoise yende mutalingi ba mama commerçant alingi ba papa ba mama commerçante ba papa commerçant pa botala état ya zando muto akoki kolinga te ke bandeko ne bateka na état oyo. Parce que même dans administrateur, mais lelo nazolo bakina ndimi ke na vanda nano en stand-by pour na ba bongisa. C'est-à-dire na quand même mutu natali que argument oyo mokonzi apusaki est vraiment important et que biso surtout to appuyer puisque to robima na bino souti na kota de l'école boko mona ndenge nini ba mai ya toilette eza ko traverser avenue pe batu baza ko teka likolo ya ba mai ya ba toilette. Est-ce que c'est vraiment normal? Bomoni bino moko ba egu ndenge za boucher ba valoir eza sous nanité bomoni ba jeu d'eau nyonso to eza boucher to pesa quand même gouverneur ya mboka chance à sala musala malamu pour que tant bande ko bakoteka ba ya kozonga bazonga na conditions normales. C'est bien okangi omoni c'est ta presse problème c'est qu'on a Congo ezalaka ya suivi. Est-ce que misala ekosila na temps normal bato bakozonga na marché bateka na conditions ya normal? Wana ndeko Gilles Bolemba na webso polele musala to ezalaka ne bandeli pe na suka na yango. Bo compter sur nga mokonzi to sola ki na yemena olinga mingi réponse wana ezala ye maître d'ouvrage a oib sabino mena ebsibino gelo to ezala ne bandeli pe na suka mais souci ya gouverneur ezali ke esi la noki pona bandeko na ye bazongela misala na bango place ba misana tokani malam aussi kiwa les jeunes Sibika aussi kiwa bako akizo balobi ote obebisi ville ya commune ya Kinshasa oteki ba terrain nyonso commune ya Kinshasa aussi. Bon, ngai naza de foi chrétienne balobaka epa na biso malamu baloba kasi bakuta onango te. Lelo nazo sepela makasi parce que moto alobaki yango ye moko akomoyo kana soni ya otalanga po et la kisami ete za lokuta na teka eloko te ya liboso. Deuxièmement, moto alobaki kenga na teka ba terrain wana. À l'époque azalaka parsec ya bourgmestre commune ya Kinshasa. Soko keta ba document bato wana bazana ba document ba 2016 ba 2017. Nga na komi bourgmestre le 23 août 2019. Na majini nyonga ngana signé document na 2016 na 2017 pour na teka ba terrain. Na suki obewana. Aussi depuis na 2019 na commune ya Kinshasa, il ko ni vraiment apporter la commune ya Kin. Yo moko no bourgmestre no nga pe songi songia. Commune yo jeune memba commune vraiment le roi ya antiquité ka ya vie depuis. Merci beaucoup. Na commune ya Kinshasa eloko na apporter zebele. Na décembre ya 2019 na gendaki poto koluka ba partenaire. Na sali jumelage na ville ya Wavre. Po etikala ozate na commune ya Kinshasa. Nayo sala avec la coopération suédoise va financer commune à Kinshasa na 3 500 000 $ pour 3 ans. Mercredi oyo na bank Sabino ba panzi sango. Solo tozala na mbongo ebele ya pe Sabino te kasi boya ko information pour na bika ba professionnel des médias. Bokomona to sombi ba o to benga ba tricycle. To sombi camion ben. Bomo to sombi camion poubelle. Penakati a programme wana oeza financé par la coopération suédoise. Ils ont recruté 100 jeunes femmes, 100 jeunes hommes
oyo bazali na kati ya makambo ba drogue ba biloko mabe ba kuluna nde sikoyo tokotisi bango na kati ya makambo etali assainissement bando pesa bango $100 par mois mbongo wana ezali mbongo wana ezali eza te ke bakovala te mbongo ezali parce que na cadre ya coopération décentralisée na cadre de coopération décentralisée tosali makambo na coopération suédoise wana eloko ya liboso ya mibale na ko signer décision na kati ya commune nanga pusu ya salité ko tambola lisusu te boyebi ke commune ya Kinshasa eyambaka poids ya ville ya Kinshasa mobimba toza na marché ya oyo te kaka ba épices koleka nyonso tu na Kinshasa eza zigida batu balongwaka bipai na bipai bayaka kobwaka salité po asomba biloko akedo ayena lipa na ye ayena sachet na ye asombi biloko atiki azongi na ba commune na bango le dortoir toza na marché oyo babenga yango marché vestimentaire le plus grand ya mboka na biso ezali marché Kato oyo elatisaka Congo mobimba kaka na kati ya commune ya Kinshasa. En réalité naza na pose ya ba subvention ya l'état na kati ya commune ya Kinshasa. Est-ce que bozola nanga biso ba bourgmestre soko tali loi il y a 2018 portant nomenclature des impôts, taxes et redevances en faveur des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition. Au moment où on a taxe autotika nangokuna, eza taxe ou bien taxe professionnelle annuelle. Wana pe pona futango il faut refongola activité commerciale ou économique. On a bimisé les matières. Bato ba refunda ngai baloba me ba la matière te. Toza la taxe wana. Toza na taxe ya mike kuna. Préavis ezala lisu ya ba bourgmestre te. Est-ce que boye bien préavis ezala lisu na commune te. Mais contentieux biso ne to géraka. C'est-à-dire que nengo za boye soki oswani na locataire na yo to soki na bailleur na yo. Ba komela bourgmestre mukanda. Bourgmestre nde il faut asala nini asangisa batu pour être bosolo la boyoka na locataire no tuna bailleur non mais ce comme maramba préavis place wala bourgmestre azoki lokote. Est-ce que vous comprenez? Si on a une réforme on a resenga na assemblée provinciale na biso ville Kinshasa. Basa la réforme moko po biso ba bourgmestre to zo mbongo ya osala assainissement. Boyebi réforme nini? Il faut basa la nazana concept moko boye na commis déjà article bientôt bo mona ngo ebima na édition l'Harmattan. Kinshasa une commune en transition. Kinshasa, une capitale en transition. Il faut adopter le principe de pollueur-payeur. Lelo mutunyo sonanda kunae a polluaka. Oliaka matembele, oliaka fufu, oliaka mukokolo alip, oliaka loso. Est-ce que vous vous posez la question de savoir loso autant natika 4 mbuma madesu, natiki banzeta matembele, banzeta pondu. Place takenda roboa kango. Basala ka ndenge nini pour que bakende ba comme ça on a décharge finale. Yo monaka mutu apusu aleki opesi 500 francs 1000 francs. Mais mutu apusu wana azwa eloko epana on a veni Kato. Atamboli akomi na kabambara sopeli ngango wana. Ale bino to bola mukana tongo bourgmestre asala eloko te. Alors que biso mo il faut changer mentalité. Yango na lingi assemblée provinciale et ça la biso loi portant fixation des taux de la taxe sur la salubrité. Ce qui est taxe ya salubrité et que biso bokonde ba bourgmestre na otobenga ba centre d'ordonnancement na biso. Centre d'ordonnancement zali ozu bourgmestre qui est l'ordonnateur principal. Ozu bourgmestre adjoint qui est le gestionnaire des crédits. Ozu OD otobenga qui est ordonnateur délégué. Ozu comptable principal na comptable subordonné. Bangwande basali centre d'ordonnancement. Toyokani. Alors, bino ba panzi sango boye de ngai botala ngai. Bosala peuple plaidoyer de manière à ce que loi onga na osenga ki assemblée provinciale est adoptée et salama. Ce qui loi ne salami, biso ba bourgmestre to kozwa misolo oyo ko sala ke no to sala ka assainissement. Assainissement c'est une chaîne cyclique. Ezali kamba mikolonyo, ezali kamba mukolo morote. Et on a besoin d'argent tous les jours. Mais la sika wa boye. Ce que tu as mbongo te to sala assainissement ndenge nini
Est-ce que vous comprenez? Donc, bino va panzi sango et sengeli na bino bossa et là que sauver biso et que sauver Kinshasa ezali impôt wana soki basali yango, c'est-à-dire otobenga taxe sur la salubrité. Oyo chaque ménage et sengeli et sombaka. Ngana si na sali proposition nango naza sur na okende ko pesa yango et pas ya ba consinanga ya likolo pour que ba côté sango na assemblée provinciale et adoptango to sali neti boye to classifier ba catégorie ba ménage type A, type B, type C, type D. Neti so ba que par mois ménage ya type A et foutaka 10 000 francs par mois. So sali 10 000 francs divisé par 30 jours, ça te donne une affaire à 250 francs. Or 250 francs c'est le prix d'une boîte de tomates. Ndakunyo surtout et son baralipa. Ate pas babola lipe liamaka. Babora mukoko la lipa. Donc son mouton soit comme capable de foutre à la classe A 10 000 francs, la classe B 8 000 francs, la classe C 5 000 francs, la classe D 3 000 francs les mois. Yabanda kunyo so biso a bourgmestre tozwa misolo ya kobongisa ba commune na biso. Na pesa bino exemple moko na sala ba étude de faisabilité na commune à Kinshasa. Naza na 17 000 ménages. 17 000 ménages, ceux qui ménagent moko et foutingaï 10 000 francs. Soto balou en dollars, nous avons une affaire, il y a 70 000 $ le mois. Si vous avez 70 000 $ le mois, c'est une salubrité, c'est normal. Alors, tout le monde na moi moko recette communale na combien? Et puis, nous avons la salubrité. Donc, il y a un bino bapanzi sango. Ce que vous avez bon comprenez un peu que biso ba bourgmestre tout ça na difficulté wana. Yobi salaire à bourgmestre. Hein? Salaire à bourgmestre. Bourgmestre a la salaire té. Gouverneur de la ville province à Kinshasa, nous avons un grand marché à Kinshasa, où il souleva qui tolé. Ah, on a un Kinshasa, il y a un patron de Kinshasa. Première question, Gentilin Gobila, il y a un kino basotala. Est-ce que Zan de Tekami, tout Zan de Tekami? Bon, la bandit, tous les habitants sont congolais et tous les habitants sont quinois. Mais il y a quinois et quinois. La quinoa mususu, aïe qui s'assara lobby lobby, aïe bi du solo, il y a qui s'assate, aïe bi du solo en boca léoté, aïe bi du solo à l'hypopoté, aïe bi du solo à bana qui s'assate, à Koloba
belobi biloba loba mais eza mawa mingi komona batata mobimba po moto songolo pakala apesi mbongo kende koloba na télévision ngobila teki zando ye mpe azwi micro ngobila teki zando ngobila akoteka zando yango na nani zando ya monene biso toyebi kobanda 1970 71 zando oyo esalemaka mais modèle toyei kokuta zando oyo ntango bavote biso na mois de avril 2019 tokuti na kati ya zando awa toilette ezaka te tosali makasi totie toilette toyei komona système ya baévacuation ya baimondise eza kotambola malamu te banda tozwa hôtel de ville esali sikoyo 19 mois ngai gouverneur na namona elikuta ya hôtel de ville ya zando monene te outi na zando monene eye na hôtel de ville na tomona ata elikuta te bana ba association moko ezalaka wa babenga bango ba syndicat mais en réalité bana ba syndicat te ba syndicaliste parce que pour syndicat et salema il faut employer azala d'une part et puis employer d'autre part azala pe mais oya bango ba mitia ba syndicaliste kosalaka ba lobbying ya bato oyo babebisa zando mikolo nyonso bapesaka mbongo na télévision kofinga gouverneur kofinga aton kangisi bango wana ntongo na midi bamimisi bango parce baza na baparapluie na bango baza ebele biso mboka na biso ebebi mingi mpo ba intouchable baleki mingi surtout bapaya oyo baye koluka mbongo na Congo ekolo bakotela bana mboka ntina mikwa soki apesi bango mwa $200 ale baza kosalela bango balobi mais eza mawa mingi mpona komona lolenge makambo eza kosalema na mboka na biso tozwaki mokano ya kokanga zando oyo pamba te ntango tata mokonzi ya ekolo adécrétaki couvre-feu na kati ya mboka totali tomoni ndenge zando eza kokende pendant 10 mois basyndicaliste wana totikelaki bango bagere zando bosoto ebakisami lisusu makasi boyebi na mboka na biso Kinshasa jusque na 1958 bakomi lokola bamasina Kimbanseke njile bani na 1958 na balemba Kinshasa ezalaki soki ozwi Gombe ozwi Lingwala ozwi Barumbu ozwi Kitambo ozwi komi de Kinshasa ozwi komi na Kasavubu komi na Kasavubu mpe ezalaki ndambu ntina Christ le Roi ngambu mosusu na yo bakisa masima ozwi mboka sika oyo babengi komi na Ngiringiri Kinshasa esukaki na bacommune. Donc c'est la partie basse de notre province. La partie haute, côté Bamonga Fula, côté Mambinza, so botali urbanisation. Oyo biso mo ba Congolais tango ba mindele ba kei biso de Tikali. Botali urbanisation oyo biso de Salaki. À partir de 1960. 61. Na kotala ndenge ba mindele ba Salaki ba Kotolo, ba kota ba Lingwala, ba kota Gombe. Botali côté ya bango ba Salaki, ba kanisaki makambo nyonso. Ba exutoire nyonso pona ko mai, ba collecteur, ba caniveau. Ezalaki ba balabala nyonso ezaki dégagé. Balabala ne totelemi awa, totelemi na balabala o Ouagadougou. Oro ozwa mutuka, otina ngona bokasa awa, okatisi Kasavubu au comité Willery, au comité 24 novembre, surtout Itaga. Itaga est mati 24 novembre. Mais le lot moni ba balabala nyonso ezala Ouagadougou, ezala Itaga, ezala Louvre, ezala Kato, ezala Lowa, des plateaux. Ba balabala nyonso et comment ba mesa yango pe likolo ya fulu baza koteka ba niepe eza pembeni. Est-ce que tu peux gérer mboka yango na modèle ndenge nini?
yango wana tozwi mokano ya kokanga zando tosala eloko ya kitoko to réhabilité zando eleka même ndenge elekaka na ezalaka na 1971 tofungola babalabala oyo nyonso babalabala efungwama toza na première ya embouteillage lelo makasi soki oleki na wileri lelo eza na midi eza na tongo eza na pokwa okuta tala ebele ya embouteillage pamba te parce que balabala bokasi balabala kasavubu ekangami ekomi bazanga wakading donc il faut tout désengorger musala oyo bapesinga ezali ya ko désengorger ville trafic ezala désengorger bamituka eleka euti sendwe ekoti bokasa ti ebimi boulevard de 30 jours mutuka euti bokasa eleki awa eleki wakadinga awa ti ebimi kasavubu ki ekei babalabala ezala dégagé ndenge basalaka yango mpona wana donc bato bazaki banzelo baza bazoba donc totika boulevard de 30 juin boulevard Lumumba Sendwe Triomphal et comme nango ba wenze boyi bo sali wenze bozo teka na bino comme ça muno savandi ba mituka ele karasute comme na nzela na ba mituka na ba vélo na ba wewa na ba taba na ba soso to temi na nzela to za la katikati ya nzela ba mituka za koleka te donc mboka oyo bolingi za wana c'est vrai tozali bato mwindu toza fier na kozala moto mwindu mais kotambusa mboka esengeli discipline eza tokangi zando yambo ete tofukanga zando tokamati totongi bazando ya itaga awa totongi nzando baplace eza disponible ti lelo plus de 3000 tables eza disponible na itaga plus de 2000 tables eza disponible na Kabinda. Il y a grand marché et puis les travaux durés. Il y a des travaux à grand marché. Bon, les travaux ils ont donc ils attendent mon condition raillé. Donc ils ont présenté maquette. C'est maintenant il faut banda, le bandi les travaux comme les autres. Mais il y a des gens oyo, il y a pressé ils ont fungola babala oyo pour na aussi ça embouteillage na Willery. Le moto bateau il faut toyer bako. Au moins banzela oyo. Banzela ndenge zali. Banzela est très important pour la biso parce que moto mususu okoza malade na ndako batio na mutuka ba memayo na hôpital ba kolekana nzela so nzela eza okangama okufi na kati ya mutu hélicoptère ya uzoto okoza la uzo okene musala ndenge bino boza na misala bino ba musu baza ba journaliste ba musu baza ba PDG alors ozo okene musala okona retard balongolo ya musala donc nzela eza na eloko moko ya motuya oyo eleki biloko nyonso tozomona parce que ntango biso bana okola na kisasa tozomona bamama oyo batekaka nguba oyo batekaka mapa oyo batekaka makasu baza na bandako na bango oke omoni bakomi na porte awa batekaka koka awa batekaka mapa awa batekaka mikate awa batekaka okoke na bandako na bango kosomba awa moto nyonso akoma ata aza na makasu misato ya koteka aye alobi aza vendeur ata vendeur ateka ana makasu misato pamba koteka bato mosusu aye na kopo mibale ya nguba aye koteka na grand marché mais moto aningi wana akofuta taxe mokolo nini ya l'état akofuta patente mokolo nini ozomona moto oyo aza na mbongo akofuta patente te aza na mbuka akofuta taxe te akosala mwa commerce na ye ya bombana na kati ya lopango na ye bato bakota na wenze baza na capacité ya kofuta patente mpe ntango baza koteka baza na sécurité baza na baservice nyonso sociaux eza na kati ya wenze et puis bokomona bamama na biso na bapapa oyo bakima zando bakoma kosala bacourse na bango na baalimentation bango nyonso bakozonga commerce bamama bomoko nango ya mbisi bamama bateka bambisi baza ebele bazoteka bamabongo na bango bazoteka bamosombo na bango banzanda bangolo bamboto baza ebele banzombo baza koteka sikoyo bakoma koteka sala ndenge nini baza na mwa baclient na bango baza na ndako bamemelaka bango na ndako baclient wana bayaka susu wana eza maamiki donc commerce bamama na biso tolingi ekende likolo
Maman na biso batekaka ba mama ya kilo batekaka ba wax, ba bijoux pour moteur somba. Bijoux na zando lo et comme moi passe. Parce que insécurité, salité, au lieu place au typhoïde, au lieu place au choléra. Donc et singeli to tiabo pet to na kati zando, to na zando moko moderne ndenge baninga nyonso. Moussani bazo sala. En réalité Moussani bazo sala. Bazo pas qu'on la peinture, bazo vider ba caniveau, ba fourniser to bazo tonga zando. C'est que l'eau ni bazo sala réellement. Dans le bien. Yo dans mon exercice ici. Hein? So moni eloko baby. Et pas na yo. Au bon ça hein? Donc pas qu'on la peinture dans tonga. Non pas peinture pour nous ça ni. Modèle yo toza na zando. Il a dit zando il y a 20 000 places. Alors tous les gens ont 20 000 places en 1971. En 1971, à Kinshasa, Awa, tous ont moins de 2 millions d'habitants. En 1971, moins de 2 millions d'habitants. Alors, Tokomi n'a plus de 15 millions d'habitants à Kinshasa. Tous les gens ont 20 000 places. Donc, ils ont une capacité, il y a plus de 65 000 places. O ba mama bazako teka comme ça ba mama o bazako teka na se bazako teka na mabele bazako teka na balabala bango nyonso bakota na kati po ete bateka na ba condition o esengeli non premier ya temps ezalité to tonga zando temps et rosala 15 mois sur ligne pendant 15 mois bato ba rosala misala petro na zando moko ya malonga oyo to ko présenter na bapaya na bana mboka o baza ko uta mbushmai baza ko uta chikapa baza ko uta lubumbashi baza ko uta kisangani baza ko uta na bandundu baza ko uta bipai na bipai bamona ke zando oyo bango bayoka yango ya solo eza zando lelo tokomi na président de la République papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis président il y a Union africaine, c'est-à-dire que activité nyonso politique na kati Afrique au salama awe pa na biso na kati Kinshasa. Mais tango bapaya ba noya ba bi no ba ke no visiter grand marché ni to faire visiter bon. Boka sonité. Na moni na nani na Dakar ba raser marché ba na okala ba sali marché moko monene il y a plus de 40 000 places. Na moni na Angola tracteur yé et panti bon na ki ba imaginer. Bon na ki ya et bouki marché mobimba et l'Alcia. Ba ngo marché à Roka. Na kati ya Luanda. Ba bouki yango ko ba sala marché mususu. Marché o ndenge ezali esi beba. Donc soko o vandi wana lokola ba magasin ezali ba tonga yango likola ba caniveau, likola ba collecteur, ba maya nie eza ko leka likolo, ba mama baza ko leka, baza ko teka salité. Bon, to sala nini? To pas ko la couleur. Et c'est to pas ko la couleur. Ou bien to sala biloko sika. Ba mona ke non na mboko yo bata bonya bazali bato baza na souci ya ko bâtir mboka na bango bazali to tika esprit wana ya papaya ba na mboka na tout on a besoin. Les Congolais c'est un peuple fier. Financement, les Congolais ça va nous coûter? Bon dans mon proposition ça c'est moins de 30 millions de dollars hein? Moins de 30 millions. Moins de 30 millions de dollars. Alors les Congolais c'est un peuple fier. Fier de son identité. Ici en Afrique, nous sommes fiers. Les Congolais, comme ça, malgré tout, vous êtes toujours fiers. Vous gardez fierté. Tout présenter l'infrastructure à Malonga, notamment Banzela qui toko, tout le monde basso de mouton. Tant que tata mokonja bana basso de mouton, bateau, bazar piolola, bazar piolola. Oh, saut de mouton, saut de mouton. Mais tu fais de mouton ici là, bango wana liboso. Ah, selfie. Ah, il faut que je de mouton. Oh, il y a matin, on sort de mouton, et il y a le roi locaillé. Donc voilà, ça c'est les Congolais, ça c'est les Quinois. Mais tous à la fière. Na mboka na biso, tous à la fière, na ba autorité ya mboka na biso. Tout qui na bango temps, ba salisa na mboka, si manango population et kosepela. Na koyeba sa population. Boye. Batu mingi. Baza ko la télévision, baza ko lo n'importe quoi. Pambate éducation na bango eza malamote. Mutu mususu moli lingala kuto ayibi malamote, mais rofinga ngai ngobila na za kinwati. Lingala e muka zoloba soko tali yango ma mingi. Hein? Mais aza ko lo banaye, ngobila za ne kinwati ayibi makoma bisate. Mais ba mangalo mingi bazoloba biso mutu sala yango na bo ki bo mona na biso.
dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, toujours créer des mots. Et quand on a un langage, on va bien voter. Mais si on va tourner, ah, ma vie, mon bazar, quand on a un saraboui, mais batika Rolanda, batua misuma vondoro, na va mato et kikalungu. Balanda, base à la confiance dans la population, base à la confiance dans l'autorité à Mboka. Monsieur le gouverneur, pardon, au lobby, on a 15 millions d'habitants à Kinshasa. Pourquoi toujours Wenze Bolingo Tikoka na commune à Gombe, au lieu de créer même Bazan Moussou na niveau à Tchangou côté Banti? Alors, na Kolobawa, nous avons ça la zone de Bongo ya étage moderne na Matadi Dibala. Nous avons ça la zone moderne. Bandi semaine prochaine, nous avons ça la visite à moi. Nous avons temps pour visite il y a Tipka. C'est un marché moderne. Nous avons ça la Mikoloya, nous avons ça la marché Moussou na Kinsuka. Kinsuka. Nous avons Esika, nous avons ça la marché Moussou. Nous avons Esika, ministre Mboutambutu. La bandi a joué moi Esika Moussou quelques 8 parcelles. Nous avons des parcelles to Buki, et puis to Saleli, Banangaba, Banamakala, Banalemba, moi Monze, Nanenge Kuki. À côté, il y a Kimbanse Gepé, tous les Kabisika, Nini, tout ça là, marché Moussou. On a souci, il y a désengorger venant. Moni Bison avec ça, va. Batonio sur la Tongo, sur Balamuki, il côté à centre-ville. On va accéder dans les services, l'État, les magasins, sur le centre-ville. Tout tika, Ndeko, il y a Monga Fula, il y a Lemba, base à la peine dans le marché d'Abango, il y a Nenge Kuki pour centre-ville comme désengorger. Il y a un Moussala, tout ça, Merci. Et Sili? Sili.